Bande ko balandi mbote mingi epai bozwami. Esepelisaki tata mokonzi ya bule papa Asimoki Mbangu kiangani kobenga bambuta kouta bipai na bipai pona koya kotala likambo oyo ezali kolekela biso na kati ya STRDC. Yango bambuta basangalaki bafandaki yango tokokende molai te etangamaki na Revera Matondo tolanda yango na bukebi nyonso. Na komonaka bongo mai mazali koleka oekolo ya mboka Kongo ongambo na yango esika ekobimelaka moi oyo badongolo miso bazali kotia mobulu na atina na yango tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya Lingomba Kimbangiste asilaki bongo kobengisa bambuta ya Lingomba na ye uta mokolo mwa misato mikolo mitano kino mokolo mwa mitano mikolo sambo sanza ya mibale omobu oyo tozali na yango pona kovandela likambo yango nde usuka ya lukutakano na bango basilaki bongo komonisa maye bango bakangaki maloba ya Lingomba Kimbangiste na kotalaka maye manso mampasi mabozangi nkimia mazali koleka kuna na est ya République démocratique du Congo ekolo na biso tozali awa na nkamba yelo selemi ya sika na mokolo mwa lelo ya le 7 février 2025 na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na botali bitumba munene esili kokota na mboka oyo ezali kosala biso banso mpasi lolenge kuna na eteni ya est epai mpasi munene esili kokota nkufa pe bongo na bongo maemanso wana mazali kosala Lingomba na biso mpasi Lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo awa nanse epai ya ntoma na ye ya sikisiki papa Asimoki Mbangu oye biengami Église Kimbangiste na mokuse na bosangani ya bankumu banganga nzambe bambuta nyonso oyo bakotalaka misala ya bonganga pe misala ya administration na kati na Lingomba bavandelaki likambo yango ya mpasi na mokolo ya misato 5 février kino mokolo mwa lelo ya mitano 7 février awa na nkamba Yelusalemi ya sika ebandeli ya musala ya papa Asimoki Mbangu pe esika bokonzi ya Lingomba na kotalaka mission to musala ya kokangola bato na mpasi awa anse oyo papa Asimoki Mbangu yemei ateyaki po ete abundaki na likambo na yango pe amipesaki mbeka na tina ete ekolo na biso etombwama Lingomba azali kolandela na bokebi nyonso pasi munene oyo ekoti kuna na est na bozangi kimia yango tozangi yango eleki bambula mingi e oyo ezali komona na lelo eleki ndendelo na histoire ya mboka na biso bazali komemela biso yango na bandeko na biso ya nzinga ndakisa ekolo ya Rwanda na baibanso baza na sima na ye balingi ete batia yiki na kati ya ekolo oyo kaka na Kongo te kasi na bamboka nzinga oyo ezingi République démocratique du Congo kino Afrika mobimba wuta bitumba oyo mbala oyo ekoti kuna na Goma Lingomba Kimbangiste atiaki ekolo oyo mobimba na maboko ya nkolo nzambe tina na yango awa na ngomba ya bule ya Yelusalemi ya sika pe bisika biso epai Lingomba ekenda mabondeli ezali kopesa makasi po ete toyebi ete kaka na mabondeli tokolonga mbeba nyonso tokolongola mpasi nyonso kati na ekolo na biso bampasi nyonso wana ezali kosenga ete biso bana ekolo tozala bomoko tokangama esika moko na ntina wana Lingomba apesi maloba maye ya liboso makanisi na biso ezali kokende na bayebanso bazali konyoka masika bitumba kuna na este mobimba makila mazali kotanga bato bazali kokufa bapasi ya ndenge na ndenge tozali kolandela yango Lingomba
atie bango na mitema na biso po ete nzambe akoka kosunga bango kuna na province ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Ituri pe bisika nyonso wana epai nzoto ya bana bato ezali konyokama, bato bazali kokufa, bato oyo bikelamu na nzambe elilingi ya nzambe bazali kokufa massacré ndenge lubami mkuna na mukanda ya yambo ya Biblia Genèse chapitre 1 verset 26. Yami bale tozali kotalisa ete wuta 1921 ekolo oyo ya République démocratique du Congo ebengamaki mboka ya ilaka ya mabombami ya nzambe ekoki kokabwana te, ekotikala moko pe moko te na kati na mokili akoki kokabola yango. Papa Simon Kimbangu azingaki yango na nzela na ye ya mpasi oyo amonelaki ekolo oyo uta awa na Congo Central kino kuna na Katanga epai akendeki alekilaki nzela ya Kinshasa, Équateur, province orientale pe Grand Kivu na bokei na ye na Elisabethville pe na nzela bozongi uta kuna na Katanga po azonga wana Congo Central alekili par la Grand Kasai, par le Bandundu azongi na Kinshasa ti na 1960 azongi awa na Yelusalemi ya sika. Ya misato tozali kokangama kopesa maboko kopesa lukumu na tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokonzi ya ekolo, mokonzi ya mboka yende biso nyonso tozingi en tant que bana ya mboka, garant de la nation pe ya azali commandant ya mampinga na biso ya ekolo pona bokasi nyonso azali kosala po ete kimia ezonga na kati na ekolo na biso pe bomoko ezonga eteni ya mboka ezwama na bayinite kaka Congo te kasi kimia ngo ezali pe pona sous région nyonso ya bassin du Congo pe Afrika mobimba. Yamine tozali kopesa maboko pe longonia na gouvernement na nyonso pe na banzela ya misala bandako ya misala nyonso ya république ba institution oyo bakangami na mokonzi ya mboka elongo surtout na tango oyo esengeli te biso nyonso tala bomoko na tango ya mpasi. 5 topesi longonia pe tondimi likanisi monene oyo papa ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son excellence monsieur Constant Mutamba asiliko kamata na etinda na ye ya koloba ete tika mangomba na yenga oyo basala ba collecte de fonds mangomba nyonso oyo ezali awa na République démocratique du Congo basala collecte de fonds poto pesa maboko na ba oyo bazali ko bundela ekolo yo sur le plan de bataille effort de guerre na tina na yango biso moko pe na kati na lingomba tozwaki pe likanisi ya kobungisa culte spécial sur toute l'étendue ya la République démocratique du Congo na ekolo nyonso epai nyonso lingomba evandi culte spécial ekozala na mokolo mwa le 16 février po ete tosangisa so maboko topesa luyalo na biso maboko koleka. 6 tozali kopesa maboko kokumisa kotia bango na mabondeli babampinga na biso ya forces armées de la République démocratique du Congo oyo bazali kuna na front elongo na bana mboka oyo bamipesi oyo tobengi bawazalendo oyo bazali kobundala ekolo na courage nyonso na détermination. 7 totalisi ete lokola mission mukumba ya lingoma na biso ezali koteya ko évangéliser kotia kimia kati na bana na bato esengami ete partout lingomba ezali na kati na mokili mobimba tokosambela po na bitumba na RDC mais tokosambela pe po na bitumba nyonso eza na kati na mokili ndakisa kuna na Israël pe Palestine, ndakisa kuna na Ukraine pe Russie pe bongo na bongo po papa Simon Kimbangu ayaki po na mokili mobimba. 8 tozali ko talisa lokola lukumu oyo tokopesaka na luyalu na moponami oyo nzambe atie liboso ndenge lobami na mokanda wa nzambe bokonzi nyonso eutaka epai ya nzambe na tina yango biso principe na biso
ya lingomba ezali kopesa lukumu na mokonzi oyo atiami na esika po nzambe mutu akotiaka. Ezali mobeko euta depuis 1921. Na yango biso pe lingomba tozali kokebisa kotalisa mbeba oyo bayini balingi pe basala contre lingomba na biso na bilobaloba na bifundafinda na bikosakosa. Tozali kokebisa oyo bazali kobenga manipulation malveillante motema ya mabe contre lingomba ya tata Simoni Kimbangu awana se balingi ete bakabola biso na luyalu na biso ya mboka et surtout bakabola biso na tata mokonzi ya mboka. Eloko wana tozali ko dénoncer yango ouvertement. Voilà makambo lingomba akangi atina na yango topesi lokumu monene pe bomoi na mboka na biso ya République démocratique du Congo. Lokumu pe bomoi na tata mokonzi ya école Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Topesi lokumu pe bomoi na lingomba na biso église kimbangiste pe lokumu pe bomoi na Papa Simon Kimbangu mozalisi ya lingomba kimbangiste. Tosilisi bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.